tikalaganga puna yebi nasana nyungo yako kumisa mokelinanga botikana yemba botikalaganga ngana yebi nasani na nyungo yako kumisa mopesi nabo Merci, bien-aimés, chers interlocuteurs. Nasi place Bozalin, Zamba Pambolabino, Nabututo Namoi, Bozolanda chaîne, Ozali mentalité en Boka. Le lot de la prédication et le Ronankolo. Thème Nabiso, la journée à l'Elezali. Cache-toi et présente-toi. Donc, cache-toi et présente-toi. Bien-aimé, je sais que vous avez beaucoup de combats. Je sais que beaucoup de gens ont des difficultés. Mais quelques pistes à solution, le monde en Zambé, ne m'a qu'à belé et qu'au marché. Sans plus tarder, nazo bon de la peau nabino pour tout banda prédication nabino et le monde nabino. Tout bon de l'Inzambé, Pambola, peuple nayo, libota nayo place Bazali Nzambé. Nayebiete maloba nayo lobi, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de ta parole. Nzambé, moi je suis qu'un simple instrument que tu vas utiliser. Yahweh tika ete na tango yo. Mutu nyonso akoyoka liloba. Yahweh, que ça soit le problème. Yondo zala yano na mituna na bango. Nayebiete Nzambe. Yondo pangusaka pinzoli na miso na baibaza kolela. Yondo pesaka eyano na mituna. O bato baza ko mituna. Yondo bandaka ba blessure na place o bato baza ya kosoka. Tika ete Nzambe c'est quoi qui lilita na yo tika la ki vide. Nazo pambola yo parce que za Nzambe. Na netoli yo na moment oyo. Babengyo le créateur incréé. Visitez peuple na yo. Na yebi ete barozala béni elongo na mosali na yo. Gloire ezonge pai na yo na kombo na yo Yesu Christ tolobi. Amen. Merci, merci, merci peuple de Dieu. Vous suivez la chaîne Nabiso Mentalité Mboka. Le prophète José Pito Kasongo Karombo vivant vivant. Zambé alinga lo belabino na thème Nabiso tozanango. Cache-toi et présente-toi. Tozozo Bible na mukana na 1 roi. 1 roi chapitre 17. Bible lobi Élie le Tishibite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura 16 années, si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Dans verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du guérite du torrent qui est en face du Jourdain. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Là, il partit et il fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent de Guérite qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fit à sec car il n'est point tombé de pluie. La 18, bien des jours s'écoulèrent, la parole de l'Éternel fit ainsi adressée à Élie dans le 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla pour se présenter devant Akab. Merci. Bien-aimé Tolobaki, thème nabiso ezali banda ya parole en Zambete, thème nabiso ezali cache-toi et présente-toi. Bien-aimé, ezala makambo muso na kati ya bomo ina na vie na yo. Okoki ko réussir te soki oleki na kati ya vie ya cache-toi te. Cela veut dire ezala kana makambo misatu na ba vie na biso auto développer.
La première des choses, bien aimé, na vie na yo, il faut y poser en récite. Yebaka bitumbe zalaka. Ce qui est combattu est de Dieu. Et l'oko liboso zalaka. Et zana bitumba misusu. Ba kimaka yango. Et zana bitumba misusu. Ba affrontaka yango. Et zana bitumba misusu. Bien aimé, oyo ezali très important na vie na biso. Ba bomba maka. Trois choses. La première des choses, ezana bitumbo fo kima. Ezana bitumbo fo bombama. Ezana bitumba oyo, il faut affronter yango. Vous allez regarder au temps dans la Bible, vous allez voir pendant de ces jours il y a Jésus-Christ. Na kati ya mabele tango botami na ndako ba meme. Hérode azalaki koluka Yesu. Mais Yesu était Dieu. Il avait sa souveraineté. Il avait qui bon Nzambe na ye. O akokai ko détruire Hérode. Mais balobi na Yesu, bokima na mwana na Égypte. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux réussir d'autres combats dans la vie, même dans ta famille. Bien-aimé, ça bituma misuba bimsana mutute. Kima. Somoni moto ezopela na kati ya libota. Kima yango nanu. Bitumba kima le yela yo. Déplacer nanu. Cela veut dire on utilise la sagesse dans d'autres combats. Et ça na ta mon côté. Yako yaou bimsa mutu na yo. Jésus-Christ akokoy kozwa tana ye nyonso. Yako boma Hérode. Mais balobi te kimisa mwana na Égypte. Akozomba ka mukolo Hérode akokufa. Bien aimé, l'obité Jésus-Christ était faible. L'obité que Yesu azangaki makasi. Mais il y a d'autres combats dans la vie. Il faut okende yakokima. C'est pour cela que vous allez voir. Lorsque Jézabel cherchait Élie, Zama lobi na ye, kende ko bomba mana guérite des torrents. Cela veut dire qu'il y avait un combat de Jézabel. Jézabel s'est levé pour tuer les prophètes de Dieu. Mais Dieu a utilisé la sagesse. Il a dit à Élie, va dans les guérites de Torah. Kendeko bombama. Bien aimé, c'est pour cela que sa parole déclare, si l'Éternel les garde ou l'Éternel ne veille à cette maison, celui qui le veille en vain. Notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Et la Bible précise, c'est celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort. Nzambe atikala kopesa komba potinali suna yete. Nzambe atikala kolala te. D'ailleurs mukolo nzamba zo kwisa Satan na se, il n'y avait ni transition na lola. Ça veut dire l'homme mo boujate. Nzamba kwisi Satan na me batu bazo bala, batu bazana o malamu. Satan est moindre car Dieu n'a pas un adversaire. Bien-aimé, utilisez sagesse dans le combat. Luka moyen bombama. Luka moyen kima. Makamno sur la famille wabimsela ngo mutute. Ozo baby tumba mususu comme là on a vie. Ozanga ndenga kosalela yango parce que utiliser qui sagesse c'était. Si Jésus-Christ a utilisé la sagesse, il y a okima ozala ki Hérode et bongo biso parce que lobi na biso il y a zanzeta mobeso. Biso za yakukauka. Bien-aimé, il faut okima. La deuxième des choses, vous allez voir Dieu a dit à Élie, va, cache-toi. Na moment moko na kati ya vie na lobi soki obombami na moment moko bien aimé, il faut que tu na vie cache-toi. Bien aimé, vie cache-toi et ça la canine. Muto azana kati ya vie cache-toi, azana baka misato. Quand tu es dans le vie du combat, et place nzamba le bombama. La première de son nzamba bengi pour appeler son information. Bien aimé, tu ne peux jamais aller combattre l'ennemi si tu n'as pas son information. La deuxième des choses, lorsque tu as l'information, Dieu t'appelle pour te donner la formation. L'homme qui est informé est directement formé. Tu ne peux jamais combattre ton ennemi si tu n'es pas formé. Et lorsque tu auras la formation, Dieu te dira de te présenter. Là, tu auras la transformation.
Cela veut dire l'homme qui est informé doit être formé et doit être transformé. Vous verrez même Jésus-Christ, Hérode à lobby. Bon, que nous avons une information. Bien aimé, ton ennemi, ce qu'on dit, si aussi il sait maïel, puis me la information à Vinayo. Sache-le bien. Batu balukara Vinayo, balukara bazwa information à Makamunayo. Baluka ba détail à Vinayo. Bazalo kola ba aner. Na Bible to bengi bango ba sambala to bija. Si le diable peut me lier information, bien aimé, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. C'est Dieu qui l'est. Il y a un autre sayo. Son côté na vie ou dans le combat. Au batami. Et puis, aux amoutos a caché, ou affronté. Tant qu'on commence à présenter toi. C'est à ce moment-là où on va se présenter parce que tu es informé, tu es formé, tu es transformé. En ce moment-là, bien aimé, on va se présenter devant Akab. Parce que nous sommes nos bunda. On est bien été. Et bon, nous sommes informés. Et bon, nous sommes formés. Et bon, nous sommes transformés. Bien aimé, nous sommes salé là David na katia via cache-toi. Bilomenyo ce monde dans la Bible wana. Avant ba quoi sa Goliath, ba le kana katia via cache-toi. David a se présenter par Goliath. David avec l'information, il avait la formation. Azaki Koboma ours, Azaki Koboma lion. Cela veut dire l'ours, c'était la voix de Goliath. Non, pardon, le lion était la voix de Goliath et l'ours était la taille. Il était déjà informé avec un bêta. Et tant qu'on commence à se présenter, Goliath Azaki Kamutako Kweya. Bien, mais si tu n'es pas informé, tu n'es pas formé, tu n'es pas transformé, tu n'auras pas le temps de combattre ton ennemi. Na yebisiyo, makambo liboso fo kima. Soko kimi, makambo liboso, et comme na temps à affronter. Eza bitumba mususu, okende yo mongote, nzambe ne muta okende na yo. Na yebi makambo ezo lekela yo te. Na yebi nini ezo se passer na vie na yo te. Mais moi je vais te dire, sois sage dans la vie. Mais c'est parce que tu n'es pas informé de ta famille. Tu n'as pas l'information de ta famille. Tu n'as pas l'information de ton ami là. Camarade au bien pire wana. Aux informations de bien été. Il y a même dans détruire. Azali ni amana kacha lidesu. Zo information na malam. Et puis tant aux informations na tu seras formé. Autant on va la former, au comme transformer au bimelaye. Nazo bisayo. Via cache-toi, et ça la vie ça la ramutu malam. En quelque sorte, zala mutako se retraitaka. Olukaka nzambe face à nzambe. Oye barani nezo se dérouler la vie. Bible obina biso malheur à ces peuples qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Oluka nzambe c'est dans des retraites. Na katia via cache-toi. Et ça makamuso za pressa obima lelote. Il faut bomba nzamba sala yo. Nzambe mutasala ka batu bazala. Kowela nanu te bien aimé. Nazoyebisa yo via élévation ezalaka via humilité. Soza mutakomi kitsanzamba otombola yo. Makamsi sozo le kana vina yo ko forcer vite. Loba na nzambe ka nzambe kumama parce que Bible bi na circonstance soto kumisa ye. Nzamba otika kotika yo na situation wana te. Atika Eli na situation te. Tala na kata guérite de torrent. Bato minene bazalaki ba mbongo makasi. Mais nzamba zo utiliser corbeau. Corbeau za nyama empire. Corbeau va déclarer Moutumabe. Bien aimé, et pas un zambé soit bien au na via cache-toi. Alors, on vision sur la provision au Tchaoubli au Sonayo. Arobanda Koyeba Kotinda Tabato, Basambela Nzambe na Ote Baolesa yo. Nazo Bisayo Lelo, sois posé dans ta vie. Zala Mouta Kimia, via cache-toi. Et même en élévation pour quoi ça Munguna na yo. Munguna na zo bundisa yo. C'est parce que yo, au soit qui vient au bomba maté. C'est parce que yo, au salé là qui sagesse c'était. Mais Lelo. Bomba manano kimanano après soko kimi nzamba olobana yo zo information zo formation pour la transformer et na vie na yo pourquoi ça Goliath lelo na peso stratégie wana misato yango nezala eko sunga yo tango ko telema na makambo wana omona makambo nzamba osalela yo ba famille na pso na ba problème ebele mais zo senga pe to salela sagesse makasi nzamba bi okima famille te. Mais Nzamba lobi
luka information pose à la formation pose à la transformation afin que quoi ça ozali mongula na yo bien aimé dans le Seigneur na yika ko lende sayo ya ko yebisa yo ete bitumbo yo zobunda izo sengo ke na via cache-toi so comme na cache-toi Jézabel a muké akabaza muké bien aimé tala Eli azoba mvule ko beta te sinon à ma parole abina ma parole en zambete c'est David il avait la force il savait ce qu'il était o azakati na ya yebaki na nazali ya una zo biso lelo bien aimé Nzambe wana aluka pambola yo apeso makasi oyeba ete bitumba nyonso babimisa mutu te na bitumba mususu esengaka nano bombama na bitumba mususu esengaka nano o se présenter te na bitumba mususu esengaka nini ozwa sagesse ya ko reculer na bitumba mususu esengi o affronter yango bitumba nyonso bakimaka te bitumba mususu eza balandaka ngo oyebi soki lion za nzela bénédiction na yo o sauter ete o ko affronter yo ko essayer de façon comme na lipamboli na yo mais faut se la pétant baluba babili kamba jikondo chikondo za likamba tangu no so kokina nto za tango ko esa Goliath te na vie faut ça na CV point nous autres ka vie apprécier bien aimé ozolu kaka mba moko apparaître oliki ka batu ba mona yo nous na CV te David azaki na CV azobete batu solo abi nazaki kuna na zamba na pasola ous na pasoli lion mais yo za na CVT olingi kambala mo koma kambala mo bien aimé na vie faut ça na témoignage il faut batu bandi makambo bazo salela yo ezoleka na nzela na yo batu ba oyeba biki nzamba salela onini soko zolika na vie ko mikitsa te ta vie ya le haut le bas na moment mo il faut zanga na moment mo il faut joie mais on ko affronter comme mandengeni il faut nzamba peso information après sa formation pour comment transformer et que nous bumsa pe Satan donc na pambolika nzambe na tango yoyo kingai na ebito se conforter au komi makasi au zui makasi au comprendre que bitumba msuna kota ngona nte bitumba msuna batama yoza libanda mboka owela kambangu ma omona ki nono zwaki naza na poto oziba photo che komba komela yo to mundo vanda ka ndengwana pozwa sagesse te oyebite que eza makamsu fo bomba manana sana kacha ko bombana na ko bomba na discrétion ezalaka na ko bomba ma sagesse ezalaka na ko bomba manzamba ko enseigner yebele oyeba mutu le cœur de l'homme est tortueux keba quand ça te mutu nyoso opeso mbota o sepla na yo fozwa kimia nzambe wana apambola yo nzambe wana a visiter yo nazalaki côté ya bino na kacha chaîne ba bengi mentalité ya mboka c'était le prophète vivant numéro nangezali 00243 990 939 750 église ezalina avenue Maringa 51 Gambela Chaba Kasavubu et Basakata 67 na Bandal nazoyebisa yo nazopesa mbote na Trésor Nzinga l'homme à double casquette et Richard Mayas Rwankunzi Lele Charlène la plus posée Moisia Richard Mayasi et Maman Christine Mbala nazusu na pesi pole chef coutumier na Moisi molongani na ye Maman Solange Mpoliba place Bazali Maman Nelly Muzinga na pesi mbote na pesi mon cœur ozali bongo Flore Bula famille Tulengi na pesi papa Léonard Bula mbote na pesi ozali maman nangai na kat na France papa nanga bandeko nanga Kati Kalombo Dani na pesi ozali bongo le roi appelle moi Tayanf na pamboli Jesus makasi place yazali na pamboli ozali bongo papa Dani Kalemba na kat na États-Unis na couple na mama Fatou place Bazali na pamboli bango sumakasi pe famille Kisaku Mobimba na pesi bango mbote na pamboli bana nyonso ministère fire Stéphanie ozali Touma Fatuma Okito na pamboli Sandra Okito na pamboli batu nyonso na zomisi lokumu epai na Nzambe tika ete Nzambe azwa lokumu apambola bino tokutani mokolo ya sima. Que Dieu vous bénisse.